Matondo mpagiyame ngina yekiese ngi mukutonda kibeni nazalina sengo etondi kati na mutema nanga potema yenyonso na lobi pona tina kingunza otanyango na Kongo dieto ata elimbo lili yantumwe za makasi batu ba komprante yango ngai tata nzambe mpungu atsengai ba parole na kene ko detayango na moko nazali ne sengo pe na tonsami ne sengo ya solo lelo tofandi pona koyeba nani ngunza misala ebebi ndenge mbutaka kalobi pangunza musuba zaliko tuntuka okomone na mvuela azaliko tuntuka na kimayala na science pour PCP moteur na ba papier nyonso tu akokane ko bongisa moteur angote akoka kosala ta tonga te me olobi ngunza kati na science na nini tu na technique makambo nyonso ba mususu bazaliko tuntuka na kimayala na kibikula batu bazaliko tuntuka okomona moto azaliko bikula moto azoyebise nyonso makambo ya lukuta pote alia yepata moto pe komazana pasi babikuliye balobike noko nayo moto asala yo boye yo pondimi opesi mbongo lobi okoya pasi ekomelio makasi bangunza bazaliko tuntuka bazaliko senga batu biloko bakoki kosenga te soki tolobi yango awa o batie bombe alors ezali mpasi pona bangunza mare oyo likambo soki ya yote kosala te ngai nasalaka na limiti oyo bapesa ngai yanga epai nayebi fona tikela ndeko nanga malembe akonia tango pe na malembe kasi soki nayebi ke place ya general na kopesa general akorjango ndenge esengeli soki nayebi ke bisika oyo ya mbuta balunda dio nayebi ke akosala kanalizango batu ba comprendre malamu yango wana soki nayebi ke esengeli directeur aya amanyola bisika oyo na koyamba e na tika esika wana mutu na mutu na esika na ye Kongo ezali munene tata nzambe mpungu tulendo apesa makabo na bisika nyonso okuwela nini idina mono mpangeno ngina yekiese geti lomba kwa bakongo babonso luvilula mintima mpasi zazi zeti saka kazeti saka ko muyangi dikankango kansi muvana nduengo solo kwa konso muntu kalwenga unkyakuma tata nzambe mpungu katu yambu didi mpasi zazi pasi oyo ezo yate pona kopese sengo to pona konyokolo batu pona pamba me pasi ekoteli biso pote to yeba moko na moko yeba ke tata nzambe azopesa biso to mitala to yeba esika to komi ki yungulu ezaliko ya yango bozomona milimo nyonso etelemi bangunza babimi balingi kimfumu donc balingi bokonzi balingi kimayala balingi mbongo me bino moko bolobaka tokoyeba bango na misala tokoyeba bango na misala moto nyonso asalaka musala pona kokende kobomisa bandeko
toko kanga bandeko azali ndoki kakingunza ko kindoki babenga kango kingunza te babenga kango kindoki kindoki kivondisanga bantu keto kivondisanga bantu kimwivi kivondisanga bantu kansi zola kutunganga idina tutunga zola konso unema mbika yambula zola kutunganga beto babonsono tatungama beto babonso tatungama kadi zola kutunganga idina simpangizame ngina yekiese yemayangi mulumbu kya unu mutambula bya byonsono bituvovele vafuluki yake ya solo bandeko balandi ezali pasi na bakongo dieto oyo ezali kobima mikolo oyo tozoko pesa bino likebisi bozala prudent tokangi deja bakongo dieto misatu oyo ezali clarté pote tofani na grand maître tango molai nanu na monate papa abwaka bana na ye oyo atindaki abotaki alesaka akende kokumisa bana ya baninga nayebi te papa na soki tokoki koloba papa na alingaka bango to alingaka bango te yango bandeko mbuta na biso kinsala mbuta yamba kontaki nazoko pesa yo nazali kokotisa yo yamba mbuta ya solo kanga makelele na pesa kopesa yo maloba yango wana bandeko toye kofanda kati na oyo esika toyeli mutu teme toyeli Congo toza na tina tenga na yo tokende kokamata na kapote Congo ezali ya kobeba toza na tina te tokabulaka misolo yo zwa ndambu na bongo oyo aza na kwenkuna na mongoluwala oyo aza na kwenkuna na nsangano akolia te soki eloko totia wana tobongisa Congo batu nyonso basala eloko biso toyeli misala ezala bakompanye tongama le vrai bangunza batongaka mboka lokola yaya vita kimpo mwana mwasi atelamaka mpona kozongisa vili ya Mbanza Congo tiko bino ba vrai bangunza memi na mazikwa bozali kowelana bozali kobundela bolingi koyoka kombo ya musolo te kombo ya voyage te ba oyo basali kombo oyo pote lelo biso tobundana bokomi memi kobombela bango bayeba te amona te alia te bangunza champila za ngunza za mpila yoyo yango lelo toye totangi Congo dieto tolobeli pote bandeko bofongola misu soki bomoni pasi ekomi komata yebake suka ezali koya yango pasi ematiti na niveau moko incroyable batu beke na munganzi batu bakomi na kanda batu bakomi na posa musolo batu bakomi kosala makambu oyo bino bokanaki te bandeko bakomi koloba makambu oyo oyoka te yango batu mususu bazoloba banda na kota na bundu dia Kongo mbala liboso na mona makambo ya boye oui okoyoka ngo komona yango pote nzamba lengelaki batu yango bakobimisa yango pote yo mona ngo pote kingunza kya kubuzoba buseki katika kingunza kyako buzoba vu buseki nzambi ufilanga bantu oba feti kuvuza bakuzaisa mambima ako buzoba soke leki nzambe atinda ka batu ta mususu ya muke oya kopanza yo oyeba na liboso ya batu pote yo kobombama nzambe azokomona yo ozobomba mabatu ya mokili me nzambe babomba makayete
yango wana tokomi na ntango oyo soki omoni bavuzi yo balakisi yo devant mokili nzambe moto amonaki yo alembi yo oyoki conseil te na ntango wana mpeva bangunza ikwizaka motia bakuvuza bakutabisa bantenda nkongolo bantu bakumona bakuzaya pasivo wasoba na ntango wana peve ya bangunza ekotaka na batu mutu akoya apanzi yo atalisi yo nyonso pote batu bayeba yo bamona yo bayeba ndenge nini ozalelaka pote tokomi na periode yango pote changement esalama ebandaka boye sepela soki batalisi yo bapanzi yo kende tala kati na yo soko salelaka yango tika babikisi yo me ngitingia kimbongila ekuta yo na makambu ya buzoba ndeko izoi koketisi wanunga mulumbu kyokyo banzembo bozali koyemba bino moko makambu bateyi bino moko bobeti yango bino moko boyoki yango bino moko bakomi yango bino moko bozoko tinda ngo na bato me bino moko bolingo tosango te alors biso tozolanda yango tokotosango vobeno bambuta taluzolele sikilisa baleke ko beno la dianga baleke bakala mumpasi eske baleke yenzala enju leke ko libanga ata mwana so yozolia ozosale kanaye mingi na ndako yali akate mwana nasuka ande opesa réponse mwana nasuka kandenge nini ato botili ezo nyokola e ukolezali mwana romanke yo alors bopesa fotite ezande question ya temps kingunza kiambi totisala kingunza kiambi totisonga kwa nkama mbi kudimya mbi mizele mubifulu bya byonsono metitwadi sankango munzila zambi betikimona vovweti nzaka yani kaka bamikudi ya mabe bazali komema batu na banzela mabe soka lati veste azali komona ke ye wana nzoka na kati eloko ezate ndoki yango tozosenga na mutu nezozala ndoki ozalo salaki mabe kiyungulu eyepwa eyungula batu tango bayunguli yo soko za ngenza de babengaka oleki me soko za fufu otikali tango ya moyo tusoba Kongo dieto esi ekomi mobulu ba mususu bazali ko ganga bangunza mususu bakoti bazako ganga bazali ko sepela pekala mpe ngango zala pe na mayele ya kukanisa mayele ya klase soko za nango zala pe na sagesse na kati ya bitumba okende sepela na papier ozokomona ngo ezali normal te makomi ezali normal te ngai ndenge nazaboye nakende sepela eloko bakomeli bana Kivu batie kombo na nga kuna me na koyeba nanu pona ni batie kombo na nga eske bana Kivu bazalaka te eske ngai kam nasalaka yango bakivusie basalaka yango te eske baluba basalaka yango te ngai ka nasalaka yango il faut na mituna nanu na kozala presete il faut na linga na landa nanu na lala ta mikolo mibale misatu na yeba pona nini bako felicite kakanga muntu wa ngango yentona mwana ntona mwana zai obaki di diambu kafeti leka yinda yebalula mambo yango na lobaki muntu wena kaka yengangu zabaka mambo yebalula mambo kanti bulu wena yengangu za sosa madia yekikeba kaka mebeto tuweke na bibulu soki omoni eloko olingi ko kanisa te mutu ayeli yo coopération mbongo mbala moko ba
soko yoka kambongo okotala mabe na yete okotala pa euti te kwa nini oza na posa obonga kwaka kozwi mbongo le lobi kuna makambo apesi yo soko kosala te obimi kolabo. Il faut osala tozomona ba mususu bazotoka na bakiti makambo bazokoloba ozotala mutu na kati ya réunion on dirait batie ye appareil mutu azokoka koloba bien te kingunze ezo fonctionner te po nini makambo balatisi ye yango lokola balatisi ye veste bangunza bantango yaye bangunza ya tango oyo sala likambo euta na conscience na yo na motema na yo na mpeve na yo ya kingunza pe na do na yo me kosala likambo te batwika yo yango suwa foi okokufa lokola nzinzi kwa oyo bazokobongisa makambo na bango oyebi te ozali mwana ozali mukolo ozali yaya ozali leki ozali mama tambusama ndenge nature ezali kotinda na kotosa mibeko kasi kotambusama mutu asala eloko akomande yo kende kosala te na mikolo oyo. C'est très dangereux. Mikolo etika lisusu ndenge tozalaki komonela mote soko lingite koba na yo me mukolo ezali lisolo yo bakobenda yango batalisa na batu ya solo bapesaka conseil ezali radio soki tolobi ya mingi o balobaki conseil ya pamba o bafingaki kasi bokoba na misala mabe biso tolingi bino pote bana Congo il faut bokende liboso pote bosunga bandeko bayindo mais soki bana Congo bokomi kofanda mafongo ya kozongisa bino moko mboka na bino sima botala kingunza na bino est-ce que ça fonctionne tu eza nango kindoki tu eza nango magie tu eza nango soki nini toloba yango bandeko temi na biso ya butu ya lelo ezalike kofongola bongo ya moto na moto na eloko ayelaki nango na mokili Kongo diampa bangunza benadio yala soko lingyo yala Kongo diampa c'est le mama soba c'est le moment soba soki ko changer te tango yango ya ko changer simande okoti na Kongo diampa mais na buzoba okokota te okomona yango te po ekomama ekozala bongo pasi ezoya eza yo na ngai te ekomama ezali nyonso mfumu kimbango aloba ekokisama oyo pe tozelaka ekokisama o milengela o mibatela o tambula malamu soki otali misolo oyo bamindele bazali kolakisa na kanti na Kongo dieto toyoki buta malembe mopia atangi ba belge osa na bango ke un jour bazonga susu kokamba Kongo wana bango na mutu na mboka bako utiliser banani bebe no bena sadila bambongo bozuzo ba 1000 2000 c'est quoi nande kona yo akende c'est quoi tout moi munene boye bakongo pozo mona yete luvuendi mpe kweno tout moi munene boye bakongo boye bakapa ya lamukila kati ya lala kati luvuendi mpe bozo ko bunda pe bozo swana na bino bozo ko lia bozo kabula bambongo bozo sambila pe ame botika bino ko sambela ntumwa munene boye soki ezalaki na bikolo musu na barab na yebite soki mboka nande bapanziamu pona ko luka ye pona ko yeba to sukisa makambo ntumwa munene bofandi mama kesa ntumwa munene tofandi bana Kongo ntumwa munene tofandi ba RDC siko tozolela nini tika pase ya pase za wokela
mutu na mutu akokoma conscient pona nini passe ezoya mais passe ezoya ntuma munene bozolalisa libanda ayebani pa azaka te mutu akoluke azate mutu akolobile azate so balingi baloba ngewele bakambongo wala kuna ke kozwa mbongo wala kuna linga kotia minduki pasala désordre bamakesa bakangama tala kisalu ke tisala bana bakongo yango wana bandeko pasi ezokomata na boye pe bakotikaka na mbe wana kozala wana matisila bino pasi bazomona te bakopesa kongo na nani wena tuadisa nkia ngunza bizaleleo ya bangunza oyo alors lusoba nazokoloba o debrie ki kongo nanga pote obena mo masimu obazana na bangambu ya bamboka bayoka pe quelque chose pona yebike na minute bazoko copier pona kopesa okabula sango na batu nyonso tu pokabula eza pona biso esengo ezali radio Congo dieto nazo sepela ezokoma partout message oyo nazane sengo pote eza ya bino ba Congo boza susu ne sika pa ibolo bate bayoka bino mais awa tokomi na contact tokomi ko bengana tokomi ko yokana tokomi ko sala nyonso lutelama lusosantuma la nwani na kimfumutieno ntumwa ayepwa atambo sabino mais luzole kumvondi sadiaka kiadi muta na biso kinsala antuka topesio maloba ni ata pona bangunza ya bangunza nini veve nini ezaliko nime makanda topesio maloba matondo mingi mbuta na kopesa ngai maloba ezali bongo ya bino mbuta kinsala mbila na kati na France représentant adjoint ya Bundu de Mayala awa na France sima ya Papa Lungwela président représentant lokola na se ya parapluie ya mbuta nsita soni zetu et sous l'autorité morale ya mbuta Ndemwa na Ntsemi na ye awa ya pona milulu tozana ngo nakoka koyebisa bandeko mais bokola na kokuta yo pe na kati ya makambo tali radio ndenge radio yebani na koloba mbuta koba pe kokoba pe opesinga kutu nzela pona bandela kaka pe wana polelo oyo ndeko moko na Kivu azana Kivu ndeko wana totanga na ina ITC Mongafula azana ndeko ya Kivu leki na ina zalaka na ye awa yakenda na ye abengi ngai na tongo abimai na miso mutaki nsala bunda mayala obino bozo sala nde yango wana yango ndo okomela kangai keno na rejoindre yo o ya auto sala boye ngana bi likambo nini polobi na landaki TVT alibi menalandi batu na bino kuna balobi bolingi transition ne mwana tsema senge transition samba Swahili ngana libi na mokanda nini na TV nini po ngana landi yango te na luki bandeko batindelenga bilili ya bandeko ya Belgique effectivement natali yango esali mai na miso tala ndenge radio zolandama oya bengi ngai moko na fandi pe na radio naza kutana okurante mais oya bengi ngai landi ba numérique azali na Kivu esali e pasi abi na landi message ya leader na bino Ndemwa na Ntsemi ngabi no Ndemwa na Ntsemi alobi eloko moko titwana video ya sikate mais zalaki yete kaka batu oyo ba mibengi ba chef suprême po bitumbeza ya ba grade mikoloyo ko bakisa esika longi abakisi te et créer autobengi na le poto première erreur politique ya Budila Mayala na sima longi wana ni kumba ya longi ya comment bozo kende transition longi alobi to réhabiliter Monseigneur Mosengo sans Kabila to kende élection c'est vrai que eza idéologie moko discutable awa mais tozana état de nécessité poto pesi mbongo imperium na gauche na droite po wana pe mutuna batuni biso na Bunya Mayala mais comment bobani susu bokozongli susu ba erreur ya kokenda ba élection mais eza erreur te po to pesa kimbela wana kobanda okipa abenga kabiso to piaka mbela wana kito biso tozabata minduki te minduki to pesa mbongo awa na gauche to pesa na droite minduki monana te to zeli soulèvement populaire bitumba balobi ba élever na niveau mystique totali mais na niveau mystique to komi kaka batsaki bitumba na niveau mystique balobi te to suspendre ba manifestation
eloko nini etikali na biso à part ku tentative ya ba élection mais to guider yango peut-être tokoko bandela wana tozwa nzela ya kokende mosika po à part wana minduki topesi bambongo soulèvement populaire esalami na gauche esalami na droite dimwe ne mwana ntie babimisaka ya yebatu bandeko babimisi bananda part catholique et tosuki wapi bon sikoyo nini tokosa minduki lisusu nana kopia mbongo minduki po ya liboso topesa bato balia lia bambongo na cadre wana na yebisi bandeko wana ke non donc tozana état de nécessité banyoka mibale feto pona nyoka oyo akoko aider biso aswa moke po bakoswa kaka mais aswa moke mais toponi nyoka ya moke élection poni nyoka mswa zate tosaka na banyoka mibale topona ti mais nduki tosangisi bambo soulèvement yango esalami totikaleka na nyoka moko élection bon nembo na ntina kosalami yango apesi bino nzela epeza eloko baproposa kamba na liboso bato baboyaka na bango lelo bango moko bapropose eloko oyo nembo na ntina baproposaka yango na yebisaki bandeko wana tala philosophie ya élection mpona bundila mayala mais mpona bakambo etali keno tozokende élection sans baswahili po désordre ezali nembo na ntina alobi bongo te nembo na ntina asengi tokende élection avec monseigneur Mosengo sans Kabila mais alobi te ke to exclure nation moko na kati na ba élection oyo po il semble ba autorité suprême ya Belgique na yebite bango nde baye na moto wana ya sika ke tozokende transition sans baswahili ngana landaki yango te na ko vérifier ngo na tongo effectivement na ko mona ke oui c'était comme ça mais na sengi bolimbisi na bandeko wana nyoso o bazoki pota na kombo bundi na bayala po balibisa kitomo vieux voir yaka okomona bokomona bino moko mamengi tumona tokomona mingi nani ba épisode dans bandité bokoyeba yango que c'est l'homme qu'il faut à la place devait être la place qu'il faut tokokota na kati na modindo te pona kati yama te ya oso ki ya kopianga ngonga peut-être na okota na ko répondre bandeko mususu o bazo banga po makambo yeli mingi kasi na kei tout droit obiti yaya mbota na ye apona milulu biso to sanango ozana maloba zwata nayo opesa maloba bandeko soki maloba ezali alors na kopesa kasi mbote na bandeko nanu na pesi mbote d'abord na autorité morale bundi ya mayala mbote na biso ne mwana temi esika zali mbuta kokoso oyo sokoleka etungisa yote yo moko komona misala na bana oyo bayebi misala biso tutu za ilongo kokabana izali awate mbuta ntita sonizeno na pesi yo mbote mbuta courage ko banga te toza sima na yo ko banga eloko moko te to pesi mbote mingi na mbuta na biso nzola ntemo mbote pe na yo mbuta na biso anzambi pona makasi tu oyo ozoko sala to wuti musika na radio oyo pe na bakamu mususu to kolobela ngo na makamu soko ya po batebele bazobosa na radio Congo dieto oyo ke e bota mi bote wuti musika tangu to bandaki yango bundi mayale ezalaki awate bandeko wana tu to bengaki bango ba nationaliste Congo pe lelo ba changer ba kombo to bengaki bango na ba kombo wana te yo mbuta oza témoin mais toko sala précis token tout doit obi bangonge zali po soki ba continuer to ko ban ko bimisa makambo moke po bandeko ba yeba c'est quoi bundi mayala oya poto en soi ezalaki sikanini po polémique esila to pesi mbote na mbuta na biso mavinga ozwa mbote sika ozali mbuta na biso lungwela pe ozwa mbote to bosali te mbuta malembe ozwa mbote sika ezali mbuta na biso manza yo pe ozwa mbote to pesi mbuta kia toko sunda pe mbote to bosali te mbuta nzinu ndombasi ozwa mbote na kata bundo na radio Congo dieto to pesi mbuta na biso Thierry le commando pe mbote sika ozali to bosali te mbuta lukombo sika ozali yo pe ozwa mbote to pesi mbote mingi na mbuta na biso Daniel Nsamundele sika ozali kuna mbuta zwa mbote wuti na kati na radio Congo dieto en direct bundu jamayala awa na France to pesi mbote mingi na mbuta na biso Pedro Kanda esiko za kuna ozwa mbote lokola pe mbuta mfumu mboko zwa mbote yaya na biso yaya lando bakesi sika ozali kobanga te kolongono simba radio kozonga simate eza mupepe ekoleka zongela radio to pesi mbote mingi na radio Congo dieto ya solo peto sengi bolimisi encore une fois na bandeko oto bazuki pota na exclusion oyo ba soi-disant ba leader asika ba yeli biso ke ba swahili bakozala na transition te po bango nde bakolo Congo non biso tout kozala na transition to corriger yango bundu ya mayala oyo ya Congo ini to kozala biso tout lingomba na transition Congo mutu moka kolongola moninga salite. Donc maloba wana eza ne mwana ntimite ezali mwa liboma ya ba grade oyo bimina ba Congo dieto e uti Jamaïque yaya na koleka tout droit au bit bandeko obona na bisana kata Congo dieto na radio Congo dieto tozali na lingomba to bengi Congo ini
mfuma kimpwanza Kongo ini mfuma kimpwanza ezali ngomba moko o ezoko militaire lokola ba ngomba tu etelemi na poto elobi te tokabwani pe mingi ba erreur salamaki mingi to potani likola ba leader to potani likola ba intérêt privé tala ndenge bitumba to panzani okipa akomi makasi bakomi koseka bana poto balobi to songisa bitumba moke na lingomba esika ndenge to zalaki na cadre wana nde balobi ko Bundi ya Mayala ezali parti oyo esali mosala emonani na 2017 mutu moko te akoki koloba atia tembe po lokwa to bake mutane mwana tsemi azali parmi ba meilleur leader na 2017 ya telemisi batu à part ye o batemi ya catholique lisanga tu batelemi mais basalika ke impact ndenge oyo ne mwana tsemi asalaki te poto betani bamoni yango et lelo baza condamné à perpétuité na matadi kuna Église catholique jamais to boni bato ba condamné bango na kifu kuna to monaki bato alusha kaka ba condamné ba makesa na lusha kuna ba libérer bango donc les mon c'est meilleur leader buteur politique il y a 2017 ça on ne peut pas le nier alors c'est dans ce sens que bandeko ba monaki non on ne peut pas oublier un grand parti politique oh sala biloko soko monana c'est commettre vraiment une erreur voilà pourquoi mbuta banduta obo landa biso Bundi ya Mayala et bengisami parmi les conférences monene oyo kusalama bandeko ya sundika dokolo bakozala bandeko même ya ba IDPS ezali esika oyo bandeko nyoso tu bengisi bango par rapport à bilobela bozoko yoka non nous sommes là comme tout le monde pour ezali likambo ya kimvuka pona kimpwanza c'est-à-dire ngomba tu oyo ba nationaliste ezoluka indépendance normale ya peuple noir nous sommes des panafricanistes na Bundi ya Mayala nous ne pouvons pas manquer des occasions pareilles c'est dans ce sens que ba organisateur hormis compétence balobi bambuta boya parce que vous pouvez dire une chose qui peut intéresser la nation et la diaspora c'est vous c'est à ce titre tozo kende peto bengi ba makesa tu oyo ya solo bazali ba ya ghetto te parce que ba mususu bakomi ko sala biso soni boya tokutana baya ya lokola bambuta bandeko toute tendance confondre ata oyo bozalaka soki sima IDP bato na bino bakozala toyoka message ya lisanga na etumba ya sika oyo tokozala biso tout lingomba tout en protégeant ba valeur na biso ba idéologie na biso tozana ba idéologie na biso toke koteka yango te mais tokei pone loko moko totala est-ce qu'il est possible encore d'être ensemble des militaires parce que bandeko ba Gabonais ba Cameroun ba tendre pe biso loboko ce qui bitu comme à niveau Afrique et nous sommes des panafricanistes nous sommes mais c'est bienvenu parce que nous sommes au-delà même des frontières c'est ça être panafricaniste d'avant-garde et je Cameroun au kozali intéressé au représenter Bundi ya Mayala parce que vous avez la compétence vous êtes extra territoire yango tozo kene bambuta tokokuta na bongo le 24 le 22 et que ça la dimanche na Paris de 13h à 18h tout ça bongo na mairie na 2e arrondissement 8 rue de la Banque au ko soit métro ya bourse ligne 3 ti ko mema yo kuna tozali bandeko ebele invité kuna bandeko sundika dokolo bazali bandeko IDPS bazali ba parti mususu lokola Bundi ya Mayala tozali parti congolais de progrès intégral bazali force patriotique pour l'alternance bazali ba parti ezali ebele voire même les associations boya tozala elongo toyoka ba directive ya sika ba ko proposer et biso pen à côté na biso Mbuta a kosala discours na ye musclé pour na Bundi ya Mayala vision ya sika comment nous allons marcher biso ba point de vue na biso za ndenge nini position na biso za ndenge nini tozoko luka nini Mbuta Lungwela na Mbuta Nsita ba kosala réquisitoire na bango toyoki bandeko mususu babengi biso balobi abo mekate soki Mbuta Nsita yawa akobeta malokola mbwa tolobi na bino boyi et tozui Longa Congo a témoin pour te dire que et comme il a un message oyo nous n'allons pas céder dans la menace bête. Il n'y a pas 3-4 représentants de BDM en France. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a pas deux. C'est Mbuta Lungwela. Par
koya na mobulu tozali préparé pour na moko répondre yo sur place. Toutes les dispositions sont prises pour te mettre hors d'état de nuire. Ne t'en fais pas ndeko oko sambwa pour moi na koyoki lo mawa oko bima na bilili na ndenga ridicule na ba YouTube. Koko sanate oyela biso ba clave oko bima ndambu. Nous sommes là en tant que Bundi Damayala, en tant que responsable, mais aussi en tant que fils de ce pays, Mobali. Donc, ne confondez pas la costume, parce que na katia costume, Sengue et Kozala. Nous sommes préparés pour ça. Et là, nous prenons Longia Congo à témoin déjà à partir de cette mission, que nous serons là sans froid et prêts à tout. Donc, Bayaya, Boya et Loko et Kozalate. On vous garantit, il n'y aura rien. Et Kozalama Kitoko et Kosila Kitoko. Boya, je répète, à Paris, le 22 avril, et Kozala dimanche, de 13h à 18h, dans la mairie du 2e arrondissement, 8 rue de la Banque, au Kozala métro, bourse, ligne 33. Et au commissariat et Sikawana. Bandeko boya kimia ekozala tozana likambo na motote tozoko bunda pona Congo sima ya nemo na tsemi biso nyonso na discipline, respect de l'autre na ordre. Toko utiliser violence seulement en cas de légitime défense, c'est une loi naturelle, on répond le mal par le mal pour sauver le nécessaire. C'est de la légitime défense et là on va l'appliquer. Mais en dehors de la violence, nous sommes ensemble. Mais on a la violence, à cause de la violence. Ça, c'est un. Voilà tout. Kebisi, Otoyo qui baya ya babengi, bon ya kutute, Belgique eza ko yinda. Donc ceux qui bamoni bino awa, c'est un bon message. Ça nous a encouragé d'ailleurs à venir. Parce qu'après Paris, toko ça la conférence na Bruxelles. Et toko benga bandeko ki toza na Bruxelles. Toko benga bango. Après, réunion wana biso tokoleka si tout va bien tokoleka na RFI toko pesa mbela na RFI. Mbuta Masamba est là pour tout. Yango bande kuta ko ebisa bino que tokozala wana dimanche pour banga ilo côté, il y a pas de Bundi Damayala en France. Du point de vue des droits, tu le veux qu'on mette mbela oyo parce que ba fête salami soit disant ba nomina Congo Dieto n'est pas un acte juridique. Nandenge ya bien, c'est pourquoi mes frères, vous devez vous instruire. Vous devez vous instruire. Congo Dieto n'est pas un acte juridique au sein de Bundi Damayala. C'est un acte de formation générale pour tout le monde. Voilà ce que pense l'autorité morale. Et encore, faudra-t-il dire de quel Congo Dieto? Parce que tant que aussi culture, il y a profiter d'un numérique, qu'on y a Congo Dieto, ça que paragraphe, et ça la cohérence, ça laisse à désirer. Et des fois, on voit mal que même on a temi longi azana Afrique, Congo Dieto et comme on Jamaïque, et le message on est les na télépathie, ou na quelle voix, mais na canonini, et les caca facilement. Un homme qui est en Jamaïque interprète textuellement la pensée d'une langue qui est en Afrique. Par télépathie, par quel moyen de communication. Ça laisse à désirer aussi. Et c'est grave ce qui peut remettre en question, c'est que vous bébé ici, vous tiens insécurité même, dans l'authenticité de la langue. Nous ne sommes pas dans une moutonnerie où on ne réfléchit pas. Non. Nous ne suivons pas Longi comme guide. Nous sommes devant Longi pour ceux qui ne sont nyoka. Tokoloba Longi, nga baswingai, yokeba, tikala na lingomba, nga na kenangai, baswingai. Mais baswan Longi te. Voilà pourquoi nous ne suivons pas Longi comme Boso Kolobayango, suivons Longi comme les Memen Asima. Mais ceux qui baswye les Boso. Yé à Kwei. Bino, yoko comme Mukumba Oyazo même. Yonde, itala les Boso yan Longi. Baswayo pa ya nyoka likamote mais mukumba tikali yake nina yango. Voilà pourquoi nous des Bundi Damayala instruits, éclairés, nous ne sommes pas derrière Longi comme des guides, nous sommes devant Longi.
Et s'il y a un problème, toko beta mbela longi, voilà le problème. Na radio oyo ko négligé angote. Na luwozi kuna, bazoko bele la mbuta kinsala, mbuta anzambi, bazoko bele la luwozi, mwanda kuna. Bino na poto bazoko landa nemo na tsemi na mwanda à travers radio oyo, mususu zala kite. Radio nini oyo pesi tourner ya longa Congo team fo ya mwanda na poto tozo na bango en direct tozo ko radio nini awa da diaspora. Yo okene ko test la kisa radio Congo de Mosapi. Yo moko outi abisa de to sali yo. Awa zaki na kombo mususu. Ok ko corrompre ba costume ba principe na ba grade na kisasa boye na ba kombo mususu. Pona nozo kima biso. Pourquoi bozo kima biso? Parce que biso to yibibino. Bo outi awa na radio oyo. To sali site ya Congo ya site ba nationaliste Congo. Na yo. To longwa to sali site mi ba ale ba pirate na yo. Na ba ndeko musu oyo kutu bazaka susute. To sali radio ya mi ba ale. Ya liboso e simba kite technique tien azala kite. Yo zalaki. To sali ya mi ba ale oyo. Na yo obungi biso to sutuka yo wana na cravate na kisasa. Osongi boye tokobenga yo ozwa kabiso lisusu te okomi mukonzi. Cravate français. Ah on appelle français? Basu la glade bongo te. Alors soko sui glade siko ko finga ba oyi ba sali yo. Bo biso to sali yo. Oya ozobela peut-être ça la comment l'État indépendance, comment l'État indépendant obosani. Yo soko finga kinsala soko finga lungo soko finga anzambi, ozo finga radio oyo. Ozalaki ato boko liyo ana radio oyo ozoko tindi kele comment l'État indépendance. Yo obosani. Ok kuna na kisasa ko pesa ba costume pa entourage ne mo na tsemba nome yo. Yo soko la kisanga yo sap. Yo solo batu wana yebi bangote. Yo yebi ngaite obebi bisote yo. Mawa mingi ya eza pasi. La reconnaissance n'est pas de ce monde, c'est vrai. Ils ont découragé biso. To aider batu ebele na vie. To aider lelo aux jumeaux forme aux bandi ko tia cravate na Belgique, yo komi ko laksanga mo sapi. Ndeko. Ah ozaki na kombo mususu. Kuno changer kombo. Continuer kaka. Bande ko ngai obola ndabiso na kati ya buni ya mayala. On fera l'effort pour unir toutes les différences. Nous ferons des efforts pour que l'homme soit compétent, soit à la place qu'il faut. C'est pourquoi nous vous informons. Pour la fête monene, pour le Congo dieto n'est pas un acte juridique. Toko kene orite na Congo dieto. Toko kena Union européenne na Congo dieto. Toko kena tribunal na Congo dieto te. Nous serons là-bas avec des actes juridiques authentifiés, nommés, datés. Signé, l'Ondia Congo Nemo na autorité morale, voilà la date, voilà ma signature, voilà mon nom, voilà les documents que nous allons présenter devant les ambassades, devant les cours et tribunaux, devant l'ONU, devant l'Union européenne. Ce n'est pas Congo Dieto. Congo Dieto, c'est un acte d'information générale qui nous engage. La Congo Dieto, ma petite précision, secrétaire Songolo, et c'est plus grave encore quand vous confondez la compétence, les grades et la fonction. Tu peux être un colonel. Mais c'est ça à l'équipe la fonction. Parce que Azad spécialisé, la place stratégique, la classe d'ailleurs c'est que non, il y a la protecteur, il y a Kanyoso, mais Azali sergent. Mais la fonction à l'équipe colonel. Bon, ce qu'on sait, la pauvre Bengibiso, le chef suprême. Ça c'est le grade. Mais quelles sont les fonctions? Quelles sont vos attributions? Congo Dieto ne dit rien. Pas la ignorance. Pas la faiblesse intellectuelle, ils ont frappé Bisso. Ils ont mawa mingi bande konangai. Ils ont passi mingi bande konangai. Na leli. Congo Dieto n'est pas un acte juridique. C'est un document d'information générale pour Babakessa et nous, les païens. On ne peut pas aller devant les tribunaux avec un Congo Dieto. Moins encore devant l'ONU ou l'Union européenne. Non, c'est un acte irrécevable. Ce sont des actes juridiques signés par le Longia Congo, datés par le Longia Congo, nommés par le Longia Congo. Ce sont des actes juridiques qui vont nous protéger. Nous, Bundi Damayala et Mboutane Mwanatsemi, autorité morale, nous ne travaillons pas sur base de Congo Dieto. Nous travaillons sur base des actes juridiques. Voilà. Dispensez-nous de ma commentaire des Angitina. Ma fête des Angitina, Congo Dieto n'est pas un acte juridique. Et puis, c'est bon, ma attribution. Et puis, grade. Alors les attributions. Alors les compétences. Où sont-elles? Et aux autres, c'est sur base de quoi?
Pour moto oya mérité à ça la café quitté. Moi na oya tanga zo examen d'état ça la café quitté. Pour dire c'est normal. La compétence na tanga ki na zo examen d'état à ça la café quitté. Pinga ka batute achola ka baninga na yete po ayebi ka tanga ki c'est normal azwa mwana oya zwi que ça so sala fête azali mwana oya kana kita ko kozwa c'est par essai et erreur c'est ça qui vous reflète vous fêtez vous chantez vous insultez les autres mais parce que vous ne méritez pas c'est tout à fait normal c'est un témoignage pour vous autres pas pour nous autres c'est un témoignage pour vous moi je ne peux pas me plaire parce que banomenga songolo pakala est-ce que les sakana feuille de paye pour ça, mais non, c'est un acte volontaire. Comment yo ko sala fête ko finga baninga pour yo banome yo. Oso ko beta pe mesa na li batwana depuis aujourd'hui, ça tombe yo nani. Gongo dia to pression attribution nini. À part grade ba citer yo grade. Alors les attributions. Oso ko bibamba yango to ba ko pression li sur attribution. Quelle compétence? Quand vous confondez d'abord la qualité, la compétence, le grade et la fonction, alors qu'est-ce qui vous reste encore? Qu'est-ce qui vous reste encore? Qu'est-ce que vous allez faire de mieux à la tête de Bundamayala? Qu'est-ce que vous allez faire de mieux? C'est quoi? Donc, Bambuta Langai, Ogo, Landabish, la 4 W Congo Dieto, et Zande Kolomino Kinsala, représentant adjoint, il y a Bundamayala à la France. Nous avons l'intelligence et nous avons la compétence. Nous allons les prouver à la face du monde. Qu'on ne vous embrouille pas. Il n'y a aucun président de parti politique de Bodem ici en France. Il n'y en a pas. Et il n'y en aura pas ni en Suède, ni en Norvège. Structure Oezelwana, ça reste. D'ailleurs, même si nous étions dans un cadre juridique normal, mais la loi pénale ne réagit pas. La loi n'agit que pour l'avenir. Tant que la loi Yangunda est changée, on besoin qui mikanda, tikali na loi Yakala. Oyo bazana yasika ndeba ko la régie na ba loi wana ya ko le principe de non rétroactivité des lois pénales dans le temps et dans l'espace. La loi ne rétroagit pas. Les nominations faites par Mbutansita, même si une loi venait, mais ça reste pour l'avenir. Ceux qui seront régis par les nouvelles lois, c'est ceux qui viendront après. Vous devez vous instruire. Qualité. Et non nous amener des batailles de tam-tam à l'émi ceux qui non, tu pas des autres wanati. Nous voulons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Tu as que tu exclus bandeko. Parce que tu as kuna non, bato Suède kuna, bango bazan de diplôme te, Mbuta Kinsala, Azali Zikwa Kesate, Azali Rose Christian, mon frère. Mais bon lobi Bundamayala est 5 sabatu. Bon ceux qui Ozali Bundamayala autre tikali baza bandoki. Bon bandoki ba fotaka te. Est-ce que bandoki banganga ba votaka te? Basa ba peuple. Ndoki za peuple. Boko boka ndoki. Bon élection. Boko sala campagne ne pas bandoki te. Lelo bandeko ki tobi bango ba participer na transition pour bango tu ba komi ba Rwandais. Bango sigo tant que les campagnes électorales. Ceux qui biso ba Bundamayala to ko tali baya. Si par malheur ou par bonheur to ko tali baya. Avion biso ko kitana ki voter. Bango ceux qui te offrir bandeko ya Kivu ndenge bozo landa bato Belgique, bato Kivu ba sala tena transition. Et ceux qui ont élection, la campagne électorale, la Kiv, avion qui va te quitter. C'est une faiblesse intellectuelle, c'est de l'incompétence même. Voilà les réactions, voilà comment ça commence d'ailleurs. Bande précision na modi mbutanga nzola apparemment mbutanzola tema koti tokozonga sima mbuta soki mitune zali na zali wana pona ko répondre mitune za bande ko ba vraiment ebele baleli mais kimia ezali boya ma bézalité, nous sommes préparés pour mettre hors d'état de nuire tout troubleur. Tout ça na bango maïle, tout ça peut mi bali le kona bango. Donc yango to bengi donc tension autre que ça na Belgique, ezali maya moto. Il y a pas de tension là-bas. D'ailleurs de toute façon, ce qui kapona misato na mona ki na TV wana Mbutansita yemoko na okota bitumbana kuti parce Mbutansita yemoko ausila na bango bien. Donc na moni pe mto simba ide na misato ka ona utomona wana. Ya na zokso na maloba pona bande ko suba zali ce qui ba ko so maloba opesi bango to za mekamo msusu ya koloba sope ko tuna mutuna pona makapitali Bundamayala en France. Je suis bien placé pour vous en parler. Matondo mingi. Matondo Mbutana biso Kinsala. En tout cas toyokio bakonzi nde bino na France. Tomitungisa te ndenge tolobaki ke kiyungulu ekoti. Omoni tango bakoko bakendeke na zamba
pona kokende bokila ndenge balobaka chasse soki bakomi batumbaka zamba to batumbi te soki bakotisi bambwa bamoni nyama na kati na zamba lokola nyama ya munene lokola bantilope nakanisi chasseur antilope ler bambwa bapusaka antilope wana okomona chasseur abetaka masasi epai antilope akufaka sur place te me epai akufelaka ntango antilope azwaka masasi banzete nyonso ekomaka makila po akende kokufa ntango mosusu mbwa akolanda ye mosika ayebi kesi azwaki masasi akokufela me banzete komona pasi ekobukana tu omona katisi ngambu mosusu azoforce akanisi ke aza bien abiki me makila nyonso ekosilile na nzela akoma place moko mbwa akekuta ye sakufi na ye baoya kozwa ye na malembe bake na ye yango oyo tozali kovivre kati na ntango oyo masasi makila ezali kotanga kati na nzoto position ya batu ezali koyebana te bomikitisa bozali bana ya Congo bomikitisa tozali na ntuma moko parti moko mboka moko mabele moko totika babiloko oyo ya pamba ngai ndunda kitoko mena feti ezalaka te ata kutoke na magazin eza pasi po somba maboke mitano ya ngai omona ozwa kaka liboke moko po olongola kaka posa ekoma ndunda kolongola posa alo botika kolamba ngo na kati na mukili na biso oyo tozala ngo Silwa silulu kwanzani mulungu kitwa silwa silulu kwanzani baboba kwikila bamuna kimbwa nzani baboba kwikila bamuna kimbwa nzani Kongo diampaje tidelama Kongo diampaje tidelama Tukulubi na mulungweki Bisebyangi tukulubi na mulungweki Mulungu kitwa silwa silulu kwanzani Mulungu kitwa silwa silulu kwanzani Baboba kwikila bamuna kembwa nzani Baboba kwikila bamuna kembwa nzani Kongo jampage titelama Kongo yampaje tidelama Monontolele ya vuluzwa Tolele ya vuluzwa Tolele ya vuluzwa Tolele ya vuluzwa Mwana wa Kongo kiweti vingila Menga wafewa mena menga makifumu Masebe tokubatuka kuka Kongo Maisa kwa mamu toto wakachopa Kabudia nene diaba na basulu Yaisa kwela na yeba na batoto Kabudia nene diaba na basulu Yaisa kwela na yeba na batoto
kiweti vingila menga wafewa mena menga makifumu maseme tokubatuka kuka Kongo baisa mwamamu mtoto wakachopa kapudya nene dya bana bazulu yaisa kwela naye bana bantoto kapudya nene dya bana bazulu yaisa kwela naye bana bantoto ngetiboka kutata mumazulu ngetiboka kutata mumazulu toto wa Kongo bananinga bavuidiwo toto wa Kongo bananinga bavuidiwo kyantangu Kongo dinasikila kyantangu Kongo dinasikila ngetiboka kutata mumazulu ngetiboka kutata mumazulu toto wa Kongo bananinga bavuidiwo toto wa Kongo bananinga bavuidiwo kyantangu Kongo dinasikila kyantangu Kongo dinasikila Zaidi ya kutoka kuzaidi ya kwendako zaidi ya kutoka kuzaidi ya kwendako ngindu za kuzengilulo sazo ngindu za kuzengilulo sazo lufuate no pefatu mama lufuate no pefatu mama zaidi ya kutoka kuzaidi ya kwendako ngindu za kuzengilulo sazo ngindu za kuzengilulo sazo lufuate no pefatu